Exploiting eza koyinda eza vraiment koyinda pesa pasi ba communauté na biso ba congolais eza target na ba rwandais. Kabila asali boye atindi rwandais moko o azane longi ya ba rwandais mais ba pesi identité ya ba congolais ba pesi na kombo ya ba luba kalala. Qu'est-ce qu'il fait le monsieur le fameux rwandais qui s'est fait passer pour Kalala azana Londres akendaka na ba détention nyonso na ba prison ko interviewer ba congolais pour na komemela ba anglais ba document o ezali parfois il y a ba jamaïcain parfois il y a ba ivoirien parfois il y a ba mboka mususu pour ba refouler ba congolais wana. Alors bazo target génération na so ba jeune o ba yaki na âge à 10 ans âge à 5 ans na ba côté ba nigérien bana wana so ba komi na Nigeria na Lagos ba to ya ba nigérien tellement ba mayele ba timba bazo refouler ba en Angleterre ba tout na ba refouler ba point o te ba criminel ba nigérien ba lobi bana wana ba longwa ki bana mike ba yekoli crime na England na Angleterre ba kokota te bozong sa bango. Mais na biso Kabila tellement na Congo à neutraliser ba congolais à somba opposition sur quoi zobanga biso tozaka na poto alors target ezani congolais nyoso to na prison atie mbongo ebele ba rwandais so ba otiela ba poison te ba yela ba mikanda ya ba jamaïcain ya ba brésilien ya ba ni mais ba refouler ba na Congo. Imaginez-vous un congolais aya na poto mwana muke azozonga na Kinshasa na identité ya jamaïcain. Alors okoma na immigration na biso lié ba refouler ba zo garçon ndengwana ba kangi ba kie na prison ba ke oboma bandon to keba biso toza na Londres biso toza na Angleterre to luka le fameux Kalala o azokota na ba prison ya Angleterre na ba mikanda ya lokuta po ba bimisa bandeko na so ba memaka bango na Kinshasa pe na Lubumbashi. Azali bongo rwandophile rwandophone elongi ba rwandais zolo nyonso tout lokola Kagame mena kombo ya Kalala bomoni niveau nini o ba rwandais ba infiltrer biso en attendant bazo sala masolo ya kobenga na Kabila biso awa na poto to banda déjà koluka le fameux Kalala bana Londres bana Angleterre Manchester Birmingham Liverpool bande ko na biso baza na ba prison baza en danger parce que Kalala wana azo mema ba document pour ba faire refouler ba congolais lokola immigration à Congo ezali immigration moko vendi corrompu ya ba rwandais ole bazongi sa ba congolais wana na poto bazondi ba bango pe ba kotsa wana boloko bo excusez moi réalité voiture et sali et alarme et les lignes heureusement te régler en haut. Donc ezaki spécial breaking news eza local news donc local news donc ba news ya biso bana poto ya Manchester ya Londres ya Birmingham ya Cardiff ya Irlande ya UK awa tokeba to luka le fameux Kalala oyo azako benganisa ba jeune na biso awa ba jeune na biso baza en danger o baza na ba prison ba jeune na biso ba ya awa baza en danger ba congolais ba en danger totelemela likambo oyo totelemela likambo nazo senga na ba chef nyonso to ya communauté ba o baza ba spécialiste ba kotaka na masolo ya ba congolais na immigration boluka ko stopper ces fameux Kalala asali ba dégâts belé ba congolais belé baza refoulé na mikanda ya ba congolais te na mikanda ba Sierra Leone opto ya ba jamaïcain prochainement na kozula bino muto auti prison ou azana expérience pe azana ample information awa la bino de spécialité na biso ya lito koma kesika pour na pesa bino sans malade. Donc ezaki spécial breaking news André qui a Manchester avec Proverbe 30-30 pasteur de la diaspora. Breaking news.